Bandeko, Niki Menga azo préparé lisusu quelque chose. Annonce euto salama sikoyo kaka na NK officiel que Niki Menga azali gravement malade. Saratola azali empoisonné pe azali gravement malade. Alors oya Niki Menga ba photo ezate eloko moko te kaka maloba ya NK officiel. Bandeko Niki Menga Barcelone azo préparé quelque chose et que salama dans 2 semaines ou bien 4 semaines suka 5e semaine. Bandeko oyo ezali kaka alerte naza kopesa bino. Bolandanga to détailler mwa moke. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambu ezali awa. Nakanisa ezokoma mikolo oyo esengelaki Niki Barcelone abota Niki Menga. Alors nakanisa boyebi malamu. Batu baza kozela bamona penza bana mapasa ndenge alobaki. Yepe ndenge aza wana nakanisa na ndenge buzz ekomi niveau ya likolo boye. To makambo yango ekomi likolo boye. Basaratola bakoti kasho. Abimi na maladi. Eyebani te soki eloko nini esali ye abima na maladi. Soki pe ezali poison ya solo. To soki ezali kaka klima na kopepa bawese. Wana bamunganga nde mutu bakoloba. Po azali vraiment na hôpital oya Saratola ezali lukuta te pe belili ezali koloba yango moko. Alors oyo ya actrice ya film, gank ya film, Niki. Alors oya Niki bape bandeko bozela na pe manano muke na lobalika mususu. Bandeko Niki ba oyo bazo benga ye Nikita. Soki bozali bato atemi Niki problème ezate. Mais soki bozali bato yo bolingaka Niki Barcelone te, soki boza kobenga ye Nikita. Elakisi boye, elakisi bozo benge neti Rambo ya mwasi. Nakanisa bobetaka ba jeu Nintendo, nakanisa boyebi na monde film Nikita sokaza nani. Ou bien beta na ordinateur na yo comment filmer en français de Nikita. Nakanisa okotala poko yeba sokaza nani. Aza plus que Rambo ya mwasi sikoyo. Donc elakisi oyo nyonso akobenge Nikita ozokumisa ye. Nazongi na likambo oyo ya Niki aza kosala. Niki mokili mobimbe yebike zemi sekomaki munene. Alors zemi ezongaka sima te, toujours fo bota. Olinga te okobota pe bana bakobima. Alors Niki ndenga zawana akobota po aza na zemi soki eza ya solo. Sikoyo soki ezali ya lokuta, alors eloko akosala fo akende kaka na hôpital ayiba bana mapasa. Po adoption bakopesa ye te. Pamba te aza na bakondition ya koadopte te. Même soki azalaki na condition ya koadopte, maladi oyo ezosala makasi problème po mutu adopte. Nakanisa bino moko boyebi ndenge maladi oyo ezali. Alors sikoyo soki adoption eza matata po na likambo maladi oyo, koyiba pe bana eza kutu impossible, presque impossible. Bisika koyiba mwana eza te, loba na yebi te, mais eza impossible ayiba mama pasa.
loba somba moko na mwana moko aboti azozonga na ndako atekeli ye. Mais po bazala mibale mapasa eza mwa pasi. Alors ndenge azali wana dans 2 semaines, 4 semaines, suka 5 semaines, bokoyoka résultat bana babotami bamorne bakofi. Moye ezala lisusu te ke ozemi elongwaki ye mpo na crise eza te. Po biso nyonso toyebi ndenge zemi ekomi na mokolo lelo bana bakuba pe bakoma kolia bakoma même kobeta game na imagination parce que bana na libumu bakoko mona pe libanda ndenge échographie emonaka bango. Alors Niki Menga sa sololi na NK officiel. NK officiel bobo sanate kote kobaluka makambo kobalola makambo pe kote kokosa azali somo bosakana te. Botu na ngai te soki sa kosa ngai akosi bino akosaka bino kaka sikoyo na sheri na ya lobi boye. Soko zali madame fozala Angelica Madelena na sens nini parce que ye alongwe madame etant kaza mwasa libala. Soki Angelica Madelena pona mbongo alors NK officiel alobaki asomba lupango ya liboso ya munene na Congo na 25 ans. Pe azana mapango tina Angola tina mboka ya baswapo bisika ya zali de nationalité sapu mboka wa ikangami na Afrique du Sud. Alors sikoyo ndenge akosaki bino yango na lobi aza moto lokuta bolo bate papa robot okoselaka batu makambo na koselaka batu makambo te surtout lokola aza na bacharme na kokosele makambo. Pourquoi? Alors bandeko ye wana aye na basango aye azotanga ngo pe na point par point abandi na premier point akomiti na 5e 6e na ebite soka okoma na combien de points. Mais point ya munene ezali kaka Niki Barcelone Niki Menga mikolo yo da 2 semaines akobotela biso ba morne to na 4 semaines morne suka 5e semaine. Alors bandeko likambo ya zemi tokomona ba bébé te mais soka za na zemi ya solo seki akobota pe bana ya solo wana na souhaiter ye bonne chance mama mapasa kelele na yembeli ye pe nzembo ya mama mapasa kelele mama mapasa libumu moko bana mibale kelele mama mapasa kelele mama mapasa libumu moko bana mibale kelele mama mapasa. Mais soki ezali bongo te yende mutako yembelanga nzembu ponga na bumwana baloba nakobota mapasa me nanu na boti te espoir pena nelongwa te ezakaka awa bandeko na biso na badije bazako bala badikaprio bazako bala na ndimi te ngana kokufa kaka homme seul chronique na tiki bino botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamo la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.